Mon conquérant ngai. Yaki moto mosuta yaki kimbatse ke papa Robert. Na bi fona travailler ko le papa Robert. Kolo groupe. Na bi fona travailler ko le papa Robert. Ah. Et kita mi pesa ki mobimba na kota ki kati ya papa Robert, ya ngwana lelo yo naza ezoka. Pasolo la vérité. Na kanda ya mbongo. Na kanda ya mbongo na tika laki. Allez. Mbongo si ali ici là, mais to solo la ka. Bonde ko ezali. Pasolo la vérité. Pour dire que papa ezoka tant yo le déjà que j'ai donné boula ebisio que salo qui de Brésil. Et nous la que kotika no tika laka, ezala on te pon delta force amilaka mbongo mais na tika ki pe OK. Na tika ki pe na poto lisusu na moto. Et bon ko c'est la delta force. Oh, wana na tika ki na kanda ya mbongo. Pasolo la vérité. Passé patron Serge. Dans mon tournée à théâtre. Pasolo la vérité. Et papa ezoka est-ce que ebi que oboma carrière? OK. Ya oza na réseau za Solomon invité c'est ça na Congo yango za na Angola te. Congo za na actualité ko leka na TV ko zo sala ba émission oko tourner ko leka ba YouTube. Na Angola tango to yaki na ma vitesse ndeti sikoyo eza akola mais Congo pende eleki. Pasolo la vérité. Soki po moni bo moninga lokola simbi kisina ko simba. Kenela ndenge na ko simba za liboma na. Bon liboma boya la moto. Fule ko yamba yo. Tala aja moko boke lokota. Eloko gâteau moto mi carré gâteau na boa ka ko lokota. Ngayo. Pona kise. Nga ba dita telelote. Pasolo la vérité. Bon ni ko simba kise pona ni. Kise ana tina te. Moto akosote pona nzia ko simba kise. Oke no ko lia nie. Nie ko lia nie na hote nie moto mosusu. Ko lia kusuno bozoba. Pasolo la vérité. Zano ae wanae Narino ae wanae Akei butuwe Wale za koma ate mwelo kote Yoka masu wa kokolo Nango wana Agabeto Oki mwa kote Pasolo la vérité. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Pasolo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pasolo la vérité. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Pasolo la vérité. Salut à tout le monde au
précisément aux abonnés de Solo la Vérité TV. Toujours en Angola, précisément en Luanda, hein, Ngawa Bino Sandra Kimpala. Donc, tu as un qui cherche, tu as un Koluka, tu as un Otambola. Bien, aujourd'hui, tu as un moko ba quartier na biso, na Luanda, na Angola, tu as un combo ya golf, golf 1, de Christubang, on a sanité, golf 1, là où je suis venu chercher pour vous l'artiste et comédien du nom de Papa Ezoka. Donc, Papa Ezoka, tu découvres nani comment Papa Ezoka, na ba démon nabino, na bato ba okomela biso na privé batalaki ba émission ba sepelaki na émission a bidi ba bito luka sepe ba comédien mususu o bazalaka awa na kati ya Angola. Aujourd'hui on est venu voir Papa Ezoka. Papa Ezoka tika théâtre, je ne sais pas moi. Papa Ezoka comme mécanicien, je ne sais pas moi parce que sika to yo lukele to benga kiye eza pena awa eza garage. Deska ba bongisa ba mituka. Est-ce que tu es et donc on ne sait pas comment un mécanicien ou pas et à tika théâtre nini au Papa Ezoka koma. Et big salutations à toi Migeni ma papa Ngelingeli na bo santé de Christubang derrière la caméra Tatiana Boya Blackline na Dejo Angenga à Bénédicte Soulambi sans oublier 00 c'est Atlantico et Balezanga Suka Aimé Sokofiri Trésor Loalo Mana GDO Mercedes aussi au big salutations là où il est Toye Panayi. Tu n'es pas GDO Mercedes, donc ensemble, on a biso, tu es découvrir Nino Papa Ezoka Koma, décrit Chubangu Toleka. Pas solo la vérité. Donc tu es découvrir Papa Ezoka, na garage GDO Mercedes, n'a pas essayé biso adresse. Waouh! Sandra Kipala. Verambo. Oui, la garage GDO Mercedes Iboula. Nga na confirmé karaté, na eba été na confirmé. Mais nga na eba zoko sana yo. Hein? Ok. Donc, pendant qu'il y a des gens, il y a des émissions, il y a Bidi, il y a des personnes qui communiquent sur WhatsApp, Luka pe Papa Ezoka. Hein, tout le monde Bidi, tu es sur Bidi, tu es sur Papa Ezoka. On a monté benga qui. Mais même si on est en Angola, tu travailles. Non, tu travailles. Ah, là, mécanicien. Ils ont gâté dans la théâtre. Ça va le collaborer, tout ça l'émission. Il faut 50 ans pas conduite. 50 ans pas conduite. Donc, ça musala hein. Ça la émission. Nakosa la émission na sengi là. Ya Mika. Chef Mika. Chef Mika. Chef Mika zawa pitobe la chef Mika après cette permission de sa l'émission. Excusez nous. Wana chef le kola chef Muyombe. Donc le roi Moussala no sezalaka donc à part théâtre. OK. Il pas ça sur la Moussane mususu donc faut senga permission na ba konzina ye avant to zwa e penza que to vanda to sa l'émission parce que to koutier en pleine Moussala. Oza Moussala théâtre dans sala kalelo Sandra Kipala aye na garage à page de Mercedes Boula. Bana besoin na salle émission na sengo nzela soko permettre na salle émission. Il y a un problème hier au sala na yo oza parler na yo. Ok, chef Andimi, toke na changer te ba fan, na changer te ni. Na yeba Kipala elini. Nga, munoko 4 ans na singa. Toko bomana. Ensemble na bino chef Mika permettre biso to sa l'émission to ye. Ah, to dans la garage à GDO Mercedes, big salutations à toi GDO Mercedes Iboula. Donc eska puis Papa Ezoka azo sala. Décrit Chubangu Toleka. Pas solo la vérité. Bien, chef Mika a fait permission, tout ça l'émission a fait ce kiti to vanda. Bon, est-ce que Papa Ezoka ça là, donc ensemble on a bien tout découvrir réellement parce qu'on a déjà vu que à la team là-bas mécanicien et na ba mituka kuna ba fongoli liboso ba sala misala donc c'est là et l'activité déjà que Papa Ezoka a comme mécanicien mais ensemble on a bien tout découvrir vraiment réalité Papa Ezoka tika théâtre mécanique on bandaka nini patati patata donc bon dia Papa Ezoka. Bon dia maman Sandra Kipala. Bonne santé. Santé malamu. J'espère que le côté est bien. La tiki est le côté. Na côté mo bimba. 2022 to tiki yango to comme na 2023. Ko tiki le côté. Ko tiki le côté na mo bimba nanga na côté. Mobimba Papa Ezoka Koti na 2023 et babone année encore na bino nyonso parce que tout ça na mois de janvier tout ça peka na bandeli donc babone année et na bino nyonso babone année na babone nyonso ya Solo la Vérité TV car na kati ya Luanda et Papa Ezoka peut-être avant tokende musika avant d'entamer ou to commencer wapi to ningo se présenter na noé biso kombo na yo solo papa na maman ba pesi je ne pense pas que Ezoka za pena kombo ba pesi na baboti. OK kombo langa penze zali Jeff kuse ya kukwikila wana kombo ya libota langa kombo ya Ezoka
Ngamoko na mi pesa ngo na théâtre. Yo mo mto mpesa on a théâtre. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui bidi comme bo mto pesa ngai comme m'avait expliqué bidi mais ezoka yo kombo na ezoka yo mo mto mpesa. Ngamoko na mi pesa kombo ya ezoka. Boso yaki na kombo ya bolumbu. Natalité bolumbu yango te na longoli yango. Ale. Ati ezoka. Ati ezoka. Et papa ezoka ro efsa biso au bandi théâtre na nini? Na bandi théâtre na 1983 na bandi théâtre moi na moke bandi na 1983 wapi sika na bandi théâtre na bandi yango na commune ya Bumbu pona mona na Bumbu sika wapi moto alakisinga penda théâtre za Ibara premier olelo a komi soda na Kisasa na ba pauvre Tatukalombo ba Mireza Zaliawa wana za bana quartier na bana ba quartier ba mama Loso ba passer patron wana to bana ba na Bumbu kuna na Bumbu zaki na groupe nini Bidiata Diata zai groupe nani groupe ya Ibara premier groupe Ibara premier là akomi na ye Mbila akomi militaire lelo Mbilo baliaka te Mbila penza soldati a changé alati penda le côté rouge ya moto asine pas kufa pa na ekolo asine pas kufa pa na ekolo et théâtre na bino ngo o bandaki yango na commune na bino kuna ya Ngiringiri ya Bumbu et commune na Bumbu bandaki na commune na bino kuna ya Bumbu et quand même ezalaki théâtre ezalaki bozalaki nango na ghetto to ezalaki théâtre moko si bobimaki nango penza boye ti na télévision non ko bima na télévision moto abimisingeza papa lobeki mbateke molinga papa lobeki mbateke molinga okay. C'est groupe na bino wana ezalaki nango non wana tubima na TVT bobima na TVT bo betela biso lisolo koma enden po bokumona na papa lobe po lelo papa ezoka kuma pe na télévision okay pona mona na kuta na papa lobe ezalaki na grâce ya vie na biso mobeti mondungunizu o anda ko jouer na minzoto wela na mama bonheur o azaki mwasi ya bukumesi na biso ya Bumbu Mata Paul mama bonheur akoteka bijou na Gambela mama do pa na koteka bijou na Gambela mwasi akimbateke bakutani ba solo bia na groupe moko na Bumbu kuna ba jouaka kitoko tikimbateka kitaki na Bumbu na lima golf to kutani to sololi tongo etani ngai na mama bonheur to kena kasavu na vie mobeti isika to baniki répétition Ibara yale to bani mosala wana delta nano ayete delta sana na Kabinda delta sana Kabinda zaki bongo na banini wana yaki na 1993 na 1993 sikoyo papa ezoko ko exception mwa mukie na 1993 wana pièce nini to nini pièce nini o esala lelo ke ebimisa papa ezoka batu batela papa ezoka batu ba papa ezoka sur le plan national okay. Donc, okay. Na groupe wana po pese bimisanga ki mouta o kimbatseka zaki gouverneur yango nde bimisanga penza makasi après wana papa lobe na doucement okay yango wana po je me souviens au moins que eza ba théâtre ba yakala même okay tozana ba histoire wana to yoka ka yango mokili pe lingala ka moto papa lobe na doucement okay papa lobe na doucement et aujourd'hui on va expliquer biso théâtre ni sur le plan international parce que quand on parle sur le plan international to mona banzonzing banzonzing na bino bosala wana o ebimisi bino sur le plan international bata poto batala bino ba sepia na bino papa ezoka moi code moi ni donc ça on a mémoire bien okay pona kokota international moto akotisinga ngo penza na banzonzinga za pauvre mundangandanga yine pa moto memaki ngai wapi na jouaki na ba grand frère ba dekonanga basi ba yala nga basi ya mikolo na groupe Salongo tosaka nzonzinga wana ke na kauka en tout cas na sepaki makasi mbala liboso kokota nzonzinga eza na mokolo moko na kotanga kombote ya groupe Salongo apesa ki role me akoka ki yango te tango mondangandanga ye na ngai abibo pesa ye donc na tika ki tate ali mbala moko ali na nyata ki yango pe na zwa ki poste wana ngo batoko na zwa poste wana aleki non na sala ki yango malamo na défendre yango en tout cas esaki ngesengo kokota nzonzingi yango na ndenge na kota nzonzingi Mokile bangaye. Et papa Ezoka, je peux dire comment est-ce que ezalakate que du coup boye papa Ezoka lala ki alamuki abina koma comédien lala ki alamuki na bando sala théâtre quand même tozalaka na mutu moko apesa ka yo gumoro boye donc vana na TV au théâtre mo bien te ngai mutu apesa nga gunga pefuna sala théâtre ngai boye mutu ni apesa ogu wana to mutu nino yo sepelaka na ye na ba mikolo na yo bapesa ka ogu yo sala théâtre OK kipala ngai pona théâtre ezana no ya makila na botama
nga nango. Oui, c'est quelque chose. Po ba mosusu lelo ba kwaka po na TV hein. Ayi po na TV akoti kaka ba mone na TV sila ileka na ye. Ngeza ya makila yango meminga na ngole ke na nga ba mboka ebele ya Afrique. Bien sûr que botamé na ngona makila parce que art c'est quelque chose. OK. Po na vana na art penza na kota penza ekima mangobo mangobo. Tango na komona mangobo en tout cas ako sentir sengo makasi. Yo pour le bitenga pe fona sala. Tango na koti en tout cas ya kisomo. Tango na koti mbali boso na sala théâtre. Na tika kitate. Na belo kona lukaka ngoyo pe na epa ya moto ya monena yebani kimbateke papa lobale. Donc tamo ya kite palanga ezaki mo conquérant ngai. Yaki moto mosuta yaki kimbateke papa lobale. Na bifona travail ko leka papa lobale. Kolo groupe. Na bifona travail ko leka papa lobale. Et kitami pesa ki mobimba na kota ki kati ya papa lobale ya ngwana lelo naza ezoka. Et le bimo papa lobe oko mona omengala ko mona mosika lakisi sala kombo. Na bunda kina sala kombo. Aloko leo naza pa G2 Mercedes ibula. Abina ngai omoni awa za théâtre te soko sali bozoba na bengani yo. Sala nemo mosala. Chef Mbika bo diriger za théâtre te. Papa kola kinga mafuta ndenge ba pakolaka. Blé na ndima ki poza mosala na sala ki yango. Poza mosala sala ki yango mutu apesa papa ezoka guya théâtre ezali Mangobo. Papa Mangobo. Donc Mangobo bazala kati. Mangobo bazala na poto. Koko dia bazala na poto. Bavanda na bango kuna. Bapesa ko guya théâtre. Et lelo kolongwa na yo et pas Kimbanté qui betela biso un peu évolution na yo, betela biso un peu après Kimbanté parce qu'on a vu que groupe Kimbanté que ça là un bon temps et panzanaka. Mais quand même et panzana quitté. A continuer. Et panzana quitté papa loba kendaki poto, koki papa loba ke ta leader yemo ke poto. Groupe ça nini? Elali moto ko dirigeango azate. Ata ozali me eko simbate. Faut mo likunja azala. Akei to vanda ki mwa mikulele kebele nani na aki na posa na ke na groupe ya Tito na kendaka na mona ka di mujura aki wana to solola ke bon lobi na koya atia ko zonga lisusu te nani ayeko benga nga Delta benga bite yoza na ar na nzoto oyebani pe Kongo yebio yaka to sala groupe to luka ba espace to bandi ko bunda bakimbangwise TV ti na ndenge toko ya na RTGA to soko continuer ti na moya lelo toko sa mosala ti na moya lelo te parce que yoza awa na ngula ba Delta Force ba kishatso obenga ngoti na moya lelo comme OK ana ngwana ko sala ti na ko sala okutinga na ko sala ni na garage ba G2 Mercedes na ko sala mais soki nzonzingeye ba benga kana ke ko jouer to zaki na kafunfu pa JC busisi na kendaki bapoleka boya bayambaki nga kuna toke lukapa nzazi musala théâtre betela biso pe mwa lisolo mukie sous prétexte que yo olongwa na groupe Delta po Delta milaka mbungu. Bon avant d'aller là-bas parlons-nous un peu comment est-ce que papa Ezoka a commis na Luanda parce que toyebaki na ku non zela nano otune loko mosusu tokene loko tuni nano comme manga bote. Okay, yo tunobite ba melaki mbongo. Melaki mbongo yango longwa na groupe Delta. Mais soki ba melaki mbongo soki na ko ba abigazali toto olia tabusi. Ba ki ba témoin. Ndenge to yana ngola ba yamba biso. Na ndenge to ba to kila bokasa shiki bazola comportement. Mais moto azwa sonda ko za seki didi. To yaki ko sala mosala abiba fan baluka kabino. Na ndenge to yaki awa. Tango to ya to komi shiki bazola. Akokisi posa na ye na biso to komi. Abibolu kasikoyo bosa 4 personnes ngai Noeli Delta Zulu tango tokome shiki bazola ngana Delta toki na Kasenda wana tokofana kimbangu na ba Jilite ba mima ale shiki bazula zumu eloko apesi Delta apesi Zulu folo ba yebisanga ba bombi bapesi Delta ajua ngo atini na kisasa obiba matanga ndenge zaka Delta kufi mwasi ya mibale tanga kufi mwasi na liboso papa bongo tindaki na tindango na katia na banke famille ya Zulu OK bengi ale ko ina matona nga nzoka loko koyaki Delta bimisa eloko tia na mesa onga ko reconnaître moke bimisa yango nako eko kita ti lelo bimate
Et comme tozonga bi delta na kozonga te nga moto na baka zulu no li to kozonga te ya moto ta ko tombola meme na clique totika Angola na ndenge na tika na Angola zulu azongi no le azongi zulu ya na Angola na kanda ya mbongo na kanda ya mbongo ni na tika laki ale mbongo si ali esila mais to sololaka bonde ko ezali poto kutaka mbongo tokotika yango alors tozali ndenge na vanda ka mingi tokobu Jedo Ibula habite fona ke Brésil. Abime sana na mosala. Tanko ke kuno ça. Bon pour dire que papa Ezoka tant yo le but déjà que Jedo Ibula ebisio ke salo ke de Brésil. Et ngo la sake kotika no tikalaka ezala ngote po delta force milaka mbongo meza. Na tira ki pe OK. Na tira ki pe na poto lisusu na moto. Ko c'est la delta force. Te oh wana na tira ki na kanda ya mbongo. Shiki bazola ya lisusu abenga. To quel chute au vandi oh nengezana fozonga jwa moi mon cœur nazo ki sasa tiki moi c'est na bana libota pesa mama zali papa akufa me baleki baza ekokoka te na juma yala kwa na tindi bangwango ngala tikali na kotika pe libaku pe na kutani na Jedo Ibula Mercedes abi na sepela kana yo wande konanga ngala ka mongala te na moto ba 100% wana parce que bablo yo sala ya bangala wana OK ngala mbuzi na kota na ndenge nini passer patron Serge na moto nene ya théâtre passer patron azambuza papa zambuza mais maman moto ba ndundu ndenge koko na bango to semeka na catholique te ya na boka boya mbite akitisi yango yo zeranda no na ko papo masete akaju eloko bo talite moto akimi akekoluka nzete ya makemba na kanda akati pa mbeli ya bangala ejonga kapamba te soki ebimi foma kiletanga tema makiletangi te apapi na makemba ya kiso akati moto azonge ya na bundi kutu te na tiki ye na ke kosambela soka uti lo sambo tanga koya ebandi lisusu na kota neloko wana na adapta ye meme ngola ko beta me banzembo zano ae wana nalino ae wana akei butuwe wale za koma te mwelo kote yo masu wa kokolo yango wana agabeto oki mwa kote yango wana babela luka papa Ezoka parce que ezaka petete buzate ya soki musique kontina nzoto okiti na lamuki mais na mopanzi na moto bandundu moto bandundu na ekolo ngana bosaka yango na koko wanga nango te bongo yo ekoli na tiyo pe ekoli bolo bana na zomta bandu kote ni ngana mombala musuku donc ozande ko na ponga plan mombala moto ya mwasi kitoko ba finga kaba tata na biso tala mokuse yo moka Jedo Ibula te mbinga mobali otali mbingo o Ibula o moto bandu ba biete ya moluba te bandundu omoni ke biso bandu to na so mi kusete to amso na basa kitoko atata mbala mulelo kwa ya Jeff tande te ba Kongo ndete mo Kongo te ditoto komo ta mokuse mo Kongo vraiment kokola matata akokola ba biawa biso lisekite ta mola imbinga mola imbinga papa Ezoka lobi na biso que d'être milanga bango mbongo yango zaki l'une des raisons etikaki en Angola et puis à part ça azali personne na posa okende poto parce que na ebike ebele na ba na biso ba ya en Angola juste pour kaka ba kende poto et papa Ezoka est-ce que ebike oboma carrière OK kolongwa na Kinshasa kotika la na Angola ebike oboma carrière ya ozana réseau za Solomon vitesse ça na Congo yango za na Angola te Congo za na actualité koleka na TV kozo sala ba émission oko tourner koleka ba YouTube na Angola tango tu yaki na ma vitesse ndeti sikoyo eza akola mais Congo pende eleki eza ko batena bomi carrière na ko sala na mokena ko sala na actualité na zali na mgo sala na actualité ozali to confirmer comme disent les gens que Angola est un cimetière ba comédien OK Angola est cimetière ba comédien te tango moto aye na Angola akosala mosala eza cimetière te cimetière za na Congo neza Angola différente ya cimetière cimetière za soko kufi OK esili donc ba benga ngo cimetière par rapport à ce que ce boye oyewa okoyoka na te ari OK eza cimetière te no ba moto wana tiki mosala na ye akosala lisusu te yimo wa mibomi ngeza ya makila na ko kontie mosala ngai suka zakina kosala mosala ngato ko olana ngai tena kata garage OK tango yo na singi nzapa ba chef
babini sala émission moto baninga bakosala mosala même chef vinga akofinanga liso abite sala ozala à l'aise yango la vandi. Mais d'autres personnes balobi que les lobino bokundama les lobino boyoka na insisté parce que yo mo bien on nga kesa vitesse ezali. Ça dit bokima kisi parce que na Congo ba ibana na mike ba batalo signwa donc ba signer ba kota bisco ba kota te bino tellement que ko bangela ta bino yango mani botika la rande botika. OK moto na moto azane tambo naza pe na libota botami. Ko te ko moto ale la ko na succès ne bo na na succès non na ko betile maboko. Vidéo un succès na pa kalowi. Sai esobe delita. Fona beta ngoma boko babsuna sima ba mpena ko zo mweloko toke tournage boale na zu mweloko ko tabo tournage bo miso ida fumo mutema ya Benedetta zawana oju mweloko tabo kamsi mvama oju mweloko siko na ko ine pona nini ya succès na soki po moni bo moninga lokola simbi kisina ke ko simba kenela ndenge na ke ko simbu za liboma na bo liboma boela ngomoto fule ko yamba yo tala aja mokolo boke lokota eloko gâteau moto mi carré gâteau na boake ko lokota ngayo pona kise nga badita telelote na simbi na bo jeunesse na simbi ote na bo pakoyo suki apembe tondi boy na kipe na simbi kise na tika ba mi bale koloka na simbi kise tika ba mi bale koloka ya Jeff est-ce que roi c'est so papa Ezoka kombo ya Jeff on a pese kotanga mwa mingi pour d'autres personnes voilà dans ce ba ebi na komba Ezoka papa Ezoka est-ce que le loko c'est so que théâtre foot oui théâtre footanga po yango na Angola foot yoka na oyano na non e foot soki ke footanga ta ko Angola te na ko ke Brazzaville te e footanga na mwa moke footinga yango wana na mwa moke na kolia soko vandi bona tali bonale boss jedo ibula bana bakolia ka Congo te de kana biro kuna seka pesa eke kisasa te eke bona sona sa ko boni Docteur Marcelo, bana bakola tabi zwa. Moke otusangisi ali. Parce que bino bosala théâtre à succès hein. Bosala théâtre à succès, bosala théâtre à combien mais bosala théâtre à vitesse. Il y a les à vitesse. Bino pe ba journaliste bosala à vitesse pe. Bino be boye bani. Wazana à vitesse boye bani. Kaka botaka bata théâtre. Bino botaka te. Bino bala ngota. Ndeti mikolo o akangi tubu mobimbeza sanda kipala. C'est que bosala kisi. O seke mono melipe mo comme lobala monoko ko lobate po chibangu mutako filmer mingi ya za chibangu c'est pas un succès ana kisi ya bino bolobaka te kaka ba comédie akufa bo kufi mingi surtout là ndi tokeka mama okotabo bino boleke bele mais ce kaka ezoka kufi mokilinde sangosani ekopanza na ngi bokufi mingi papa Ezoka relation na yo na président Delta Force actuellement. Non, na Delta ta relation à malamo. Ya malamo. Deti lobi to solo laki. Malgré ce que Kerambongo te. Non. Wana c'est le cas, si là, elle ko ya soute. Na tango motango na galiaka et c'est si là. Et si là ko ndelo ko ate. Mais relation à malamo. Relation na ba bazaki na matanga lobi ya David moi na Gillette Dora kufa ki kunaki lobi. To bengana ki na sepeli to lelo to kokisi 22 ans na RTGA na ndenge to bana théâtre groupe Delta Force faut passer la fête donc ya boka ki atina kinga mo annonce to sansa mo lako ngape na ko boka miso natali boss ibula pesa nga mo lako na tinda ye pa linga ka de fête te tinanga mo lako sani poko ke mo bimba tenga pe ko latika mwanda ndambo na posi bana basani bali papa Ezoka relation na yo sikoyo na baninga na oboza na bango na ndinga Angola parce que babina ndinga Angola entre vous koyoka nizala rate kimotenga mabe koma kotongana kobomana pe parce que na Kinshasa bokima ebele bozokima poison bozokima mbasu bozokima mais entre bino pe susu na ndenge ya Angola boyoka na rate kofingana kotongana mbasu pe kaka bino donc ba relation OK mama sanda kipala eloko na ko biso esika bato bazali o matokita kotongo ekozala kofingana ekozala eloko oyo kindoki ekozala ezaka kesoka yo moko mipesa discipline na habite centre alingaka bote fona la ndengo lingaka soki na lingina na dio mabete fona la ndengo lingaka soki na dio mabe seke nga moto na sali gafe na moni eloko lingaka te na sali yango nanko
ngaso en tout cas vie abato na kota kangote na kipakate na tala ka vinanga na zute na lali esili oh boye banda na Angola nano na moto ba mena singo te na ndenge na kolongwa na voyager en tout cas donc biso nyonso ba bidi ba moyindo miraeza ba neneti mo photo be me ba ikia be toile ba donc ba Gabriel Toza na bolingo pende ko sakana te Toza na bolingo makasi. Na question moko na tuna papa Ezoka répondre biso vrai ou faux que papa Ezoka sundura bana Kinshasa. Ya malamu osali malamu ko tuni po eza moto aliboso te moto asundela bana soka bana te nakola so ba photo ya bana batinda kinga soki nazomo alako natindaka soki ezate nakotinda te pona ko soloke ko defate nazala ngote soki ezala kotinda yo na yaki soki nazimo alako natindi bon moi c'est aponi schéma na mosusu nakosa woni ngana nazala ngola ko kangete aponi schéma kelangi na schéma na lelo azana ndaka libala soki nazi oya ngalo kola mobalo alesa kabana nga natindaka na bengi mwasi boni zwa mwa mokela kokena ngo yango na pona bana okay yakisi na kima bana te nazana ngola soki na kima bana fona bomba na bino fona bomba ma po moto amona ngate na kosala pa même mission fona zala ko bomba na kuku po moto moko amona ngate do seke na kima bana te papa Ezoka kima bana te conseil nini okopesa na baninga na o ba comédie baza na Congo o ba komina na ba age bino boza na ngote me ba okay na ndinga ma okay conseil na kopesa na ba ndeko na ngai leto kuma ba collègue ba oyo bakoke na vitesse ya makasi vitesse ya makasi ndenge tokutaki yango na moki tokotika yango bolanda exemple biso bakulutu tosali théâtre totangisi makila te tosali yango nzambe kaka totiaki nzambe liboso tina moya leo toza tokosala mosala yango en tout cas conseil akopesa bolanda nzela na te ye moko moto akopesa kisi aza na succès te mais apesi succès c'est qu'il y a kolukolo liwa akoloba problème apesi avec condition pas nzambe condition zakate nzambe akopesa bomengo apesi succès donc c'est qu'il y a libela kokufa nango lelo be bale mondial ba kufi na succès na bango ba mopepa kufi na succès na bango ba dadi kitambala kufi na succès na boni ko simba kisi pola ni kisi ana tina te moto akosote pona nzela ko simba kisi okena ko lia nie kolia nie na hote nie moto mosusu okolia kusuna bozoba okolia kusuna bozoba papa Ezoka oza na groupe na Angola ou pas okay nazaki na groupe tellement bana Angola ba bi voler ya mosala hote na pemisaki bango na mwa moke mosusu obaki nanga to bana émission pas gérer ibola 10h oui 10h mais ya bana théâtre sobite to bana mosala na 8h to ko répéter na bar za ya bato bakila fo bakota fo bateka poto yewana to luaka te to saka ofele oko mwana 14h 15h so répéter si le bana ngai natalité babi valer mosala te allez bavana nano kape moni na kosala mosala ngai na ka tongo mais pas gage j'ai de soko 8h 9h kosala te ofande mosika kuna c'est comme bomi yo moko suka sanzo ko zwelo kote mais suki otosi otalite chef na nga Mikaye avant chopo ya avant muyombe ya avant kosani mifo ya avant alors nataba ko yate ale na vandi sima mavali mopanzi na 2013 tu comptes faire quoi na théâtre donc pour 2023 2023 bon pour na théâtre et voilà nano na kosala pour la nzonzi na kosala donc nzonzi na kosala émission na kosala mais groupe te na vanda nano na boy moto betaka nazana mwa moke le bina ko kusa 17 ans age zana no motelo ka litolo check ba to moya mote tata mobimbo benga mobimba ndengeni tata ndambo zaka mobali yoso ya tata moi je suis mama alors pour la souka pembe to bota bakango na bota mayango soko bi okoluka Arnold Arnold moi moke Azanano. Bien, déjà à la fin de cette émission, papa Ezoka mo bambote na bato ba Holanda biso. Bon, moi bambote na bato ba Holanda biso en tout cas na ba fani na ngano so poleka boya na village Kelenge mbote ya tro. Jise bosisi mbote ya tro. Li passa bokulu ka mbote ya tro. Boss Marie Paul Katabale. Ya leo makobo 600 nganga. Amega. Papochi Godzilla.
Oa Kangi Wambo, mbote ya tro. Ida Fumo, mbote ya tro. Mote Mayala Bernadette. Babi mikro bako benge Mobutu. Tia Mbezi Mobutu Wazabanga. Mikro akomi Kisekedi. Ok. Kadikadi Mambote, Shusha Mbote. Libota Mobembo bozali bele. Mete Tiribo Mbote. Bozali bele na kotanga nani boleki. Moto komika kotia Boza Ebele à Kotanga Nani, quant à moi, j'ai dit un grand merci à mon réalisateur qui est derrière la caméra, au Dekris Chubangu, big salutations à toi. Ami Gagné, ma papa Ngeli, Aimé Soko Ferré, JR Sa Majesté, Babi Général Awenge, à Tatiana Boya Blackline, Office Singi, le boss, à Nadej Ngenga, à toute la famille Ngenga, Dadou Daxmiala, mes big salutations à toi, à tout le monde, à Gauthier Touba, à Gédéo Mercedes Siboula, donc mes big salutations à toi, au chef Nyonso, chef Nyonso à garage, à Gédéo Mercedes, Babi Mikolo a changé comme Mokonza Bandundu, Ibula, Mercedes, Mbote à trop, Body bateau, hein? Bye bye. Pas solo la vérité.